Vivez les grands moments d'analyse, décryptage de l'actualité brûlante de l'heure, dans le monde et partout au Congo. C'est sur la chaîne BBC Mpoï TV. Toutes les vérités sur fond d'analyse, décryptage, sans langue de bois. Sur BBC Mpoï TV, on passe au peigne fin, l'actualité brûlante de l'heure. Nous sommes fiers d'être Congolais, nous sommes fiers d'être Africains. Construisons ensemble une bonne société pour nous et pour nos enfants. Tous à la fière, Yakozala Congolais. Tous à la fière, Yakozala Africain. Tous à la na Bomoko, Poto Tonga Mboka, Pona Biso, Nabana Nabiso. Voilà, salut, bonjour. Bonjour la grande famille, bonjour Balandignon sur la BBC, j'espère que non, vous allez bien. La Chine, bonjour, le Péchalov, bonjour, les Dinachou, bonjour Nabino, et pourquoi pas Family Bota. Shalom, 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 shalom. Voilà, j'espère que non, vous allez bien, la grande famille. Bisopé par la grâce de Dieu, n'alloba toujours que non, la grâce de notre Dieu nous suffit. Toza bien, kola la kola muka, eza na makasi na biso te, eza juste grâce, miséricorde ya Nzambe, likolo na biso, parce que ba o pe ba kufi, ba kuta na ba situation ndenge na ndenge, tito koma na ngonga oyo biso toza, c'est-à-dire que non, eza juste kama na Nzambe, tozongi si matondi, et pas ya Nzambe na biso. Voilà, la grande famille, beau aimer, beau partager, on est ensemble, tolingi to solo là, parce que jusque là, moyen to longwa na dossier ya Davina ezate parce que tozomona na ngambo ya soi-disant star na bango ya soi-disant mama Loketo bazo sala ba sortie médiatique trop et puis bazo bakomi ko aggraver ces situations ya Davina surtout na audio ou encore na conversation ya Davina na chroniqueur oyo nani bon boyebi kombo na ye oyo abengaki Davina. Voilà. Alors, comme il ça, les lots d'Atali sur YouTube, non, mon kaka, émission, bazo aggraver ces kaka situation wana, sans pour autant se rendre compte ya kolobake non, makambango ebandaki ndenge nini. Est-ce que Davina ou balobi que non Davina toko silisa ye parce que afingi maman na biso que non abota kate. Bino nde bozo aggraver et en plus bino pende sous bozo bimisango ya solo que non maman na bino abota kate. Mais il faut faire la part des choses. Davina, elle n'est pas bête. Davina a yakite maramoko lobi boye non. Bino bobandeki nan ko toucher banana ye. Hein? Bandeko basi ba mama, pardon, na bolingo Nzambe. Likambu oyo to solo lango ou encore to sale lango analyse ou encore to réfléchir na sens moko y a bien. To ke na parti prité. Soki nani Davina afinga ki yako finga boy abotaka te matake kitaki non. C'est par rapport ya bana o ba fingela ki ba fingi bana na ye. Et ya lobi ke non lo kwa mama bino pena no abota te ayebi douleur akobota te yango wana. Davina n'a pas touché na basi nyonso babotaka te non. Non. Tout ça à la part des choses parce que eza makambo eza na monde na bango ya ba artiste. Alors ceux qui osa artiste comédien té, osa nani, osa donc osa mutu alibanda ko s'engager kutu na makambo te ya kolobake no oyo kamute mapasi ya kolobake no Davina fingi yo. Davina fingi mama moko te oyo abotaka te. Davina fingi te. Alors biso pe to bandaka ko ya kolobela yango ya kolobake no Davina n'avait pas insulté. Ce qui bino boyebi que non moi naza bénédiction. Je ne pense pas que non boyebi fingi la Davina bana. Ce qui boyebi que non moi naza eloko moko aza précieux na vie ya mutu. Je ne pense pas que non bino boyebi fingi la Davina bana moi bana na ye. Ce qui bino boyebi que non maman na bino ou encore maman Loketo jusqu'à présent nana simbi moi na maboko te. Bozala ki batu moko ya ko fingi la Davina bana te. Parce que il fallait bon réfléchir à kolobake non ce qui to fingeli Davina bana maman na biso na botité c'est-à-dire que retour ma bange kozongela maman na biso nde mabe na bino yango wana tozo réfléchir ensemble. La grande famille beau aimer beau partager yango bomoni babiloko ezoleka sur les réseaux sociaux oh Davina fingi oh boye eza eloko moko ya ke non chroniqueur chroniqueuse mama bino batona bozana facilité ya kofinga bozonga batu bomoni kaka eloko kaka oyo Davina alobi botala ndenge bozangi kimia
Maintenant, moi, je me demande, na vandi na lobby, ba insulte nyonso bino boyaka kofinga batu, ba makolo poussière, ba na moteki kwanga oh boye, c'est-à-dire que no bango baza na mitema ya ndenge nini yo. Soki to lobi totala makambo to baluki to bana toujours ko tourner na rond-point. Solution za nini? Solution za que no soki oyebi que no za mwana ya mama Loketo ou encore za fana mama Loketo, défend là na sens moko ya bien. Kolinga ko défendre na sens amabete po ba retomber nde yango yo. Ba retomber nde yango yo. Sko bino bozo koma na niveau ko réfléchir wana te ya koloba que non, soki to komi na niveau oyo c'est par rapport ya boy, c'est par rapport ya boy, c'est par rapport à boy. Nde bozo bosana. Nde loko ezo sala que non, boza bien te. C'est-à-dire que no bino bo finga, bato bino bo finga ka baza na mitema te. Na koti sur les réseaux sociaux bato nyonso donc ceux qui bato nyonso. Donc bato nyonso mama Loketo ba telemeli Davina André Likambo moko boye bo trouver ngo étrange. Eza étrangité? Eza étrangité? Eza étrangité bandeko. Solution de bo luka de siko solution akoloba ke non. Pourquoi babiloko e komiti na niveau oyo? On doit arrêter na kofinga. Bandeko, vous êtes sûr, neti ngane nazaboy, nazalanga famille Libota. Nazalanga Irsil Pechanga, nazalanga Pechalov. Nazalanga pe la Chine, nde nazalanga boy, nazalanga pe chinoise. Au grand jamais soki bokoti na chaîne nanga. Na ta una defendaka ezala Irsil, ezala Karim. Na finga ate. Naka juste ka ko recadrer ko ramener savoir à battre parce que mutu nyonso za na mabe na mutu nyonso pas za na bolamu na mabe ya mutu oyo lingi okoki ko ya ko lobango sur les réseaux sociaux te benga na katimini solola na ye. Problème eza nini? Problème eza que non, lorsque tozo zo ba parti pris, oui tobo ite parti pris parce que diable azaka satan zalaka, c'est-à-dire que non oya ko linga ko kende pas diable ezaye oya linga penza e pa nzambe a ezaka ka ye moko aponi pa nzambe to ebi pa nzambe zani la crainte ko tambola na ko banga na ko banga sa parole ko to sa nzambe diable donc c'est normal ce ko sali parti pris na yo ce que lorsque sali parti pris na yo yeba siko façon ko ya ko défendre parti pris ce que to bito keneke non ce qui muto azaka côté à diable to yebi réalité ya monde à ténèbres ce qui to yebi que non mutu o ya ponanzela nzambe c'est la crainte de Dieu. Comment est-ce que bino bozo bosana parti oyo bino boponi wana eza parti moko ngala okyo ba keno on dirait ya monde à ténèbres batu moko bazana ba laisser aller batu moko boye ko bandana mama na bango tina se donc raisonnement exacté donc bino bozo kaka keno oyo bino bozo sala ndeza ya bien lorsque batu bazo ko recadrer bino yangwana balobaka keno omoni soko ebindoki lukana e kimia na musika. Pour ceux qui ont kolobeli e mabe akozwaka ba parole na yo wana amemi yango na monde à ténèbres yo bitumbe bandeli yo ka wana ba nde bino wana boti qu'est-ce qu'on a ebisa bino no vérité boyebi ndoki ka soki so ebi ndoki aza mutu moko boye kolobela e mabe te soko lobeli e mabe na buto azuka ba parole na yo wana akena yango na monde à ténèbres ake ofunda yo na monde na tribunal à monde à ténèbres yo mbala moko koto yo na vie na yo normal boye bitumbo zo ba kunezo utate nzoka ndoki oh sona kinaye c'est-à-dire bino na minute o bino bozo ndire batu moko a monde à ténèbres donc bino kaka bo finga mais lorsque bazoa ko recadrer bino bozusko maloba na tala ndenge bozo tombola maloba ya Davina en oubliant mabe na bino eso ça passe. Voilà la grande famille Libota lelo tokota la 12e épisode na biso. Je crois que mon vidéo on a na Chewana ya Sylvie et c'est qu'à era tournage na Davina na Ada bazo solola Ada zo ba momoni a katinga bilamba bon na katika ka son na kati son na tala son na ko sa son pour se comprendre bande ko soki na koloba na ça la promotion ou encore na lobby la film au total qui épisode total qui lobby 11e épisode. Waouh, félicitations encore à Poutine hein. Yeah. Félicitations encore à Poutine. Tokyo zala awate toye Davina balobi kuna pa toza na film tozotala na Bellevue télévision. Nde idéologie na biso ya kotala film. Atana koya na loba toujours, atana koya na lobby mais idéologie za film. Kota bandeko to solola, pardon, appelle ekotaki. C'est-à-dire que non film au total qui 11e épisode bandeko, est-ce que tozaki ata na idée ya koloba ke non Naomi Patrick Akolingae? Mama
bino bozo sambrier koto biso tozo ta la film moko boye donc oyo babengi na kombo ya titre ya couple croisé donc croisé na croisé façon bato bazo se croiser somme mama siko boye bisa biso oyo to banda koswana oyo tozota la film ya croisé okoti na film yango ya croisé ozokuta na penza ndenge bato bazo se croiser na ko se croiser. C'est-à-dire que non Davina Sony bande konaza abokanga kama maloba na ngai bomoni déjà Ada déjà Naomi a ebise que non Davina za ex ya Patrick. C'est-à-dire que non Ada a kosote se Davina. Sylvie déjà zongi koya kosenga pardon. Toyeba ke no na libala ya Sylvie na Ada ekozonga. Parce que je ne pense pas que non. Eh Davina. Bomoni basi. Mobali asa kenaye asa balaki naye falo tika. Donc Davina bimine on dirait mutu donc yo benge briseur de couple. Abebisi libala batu. Abebisi libala batu zaki na oya yo alingi yo bien biso basi 7e bête après les crapauds. Ozaki na mobali ya yo moko Patrick Azawana. Alingi yo pe na bolingo solo. Botala kuna tozo kene la film oyo croiser na croiser, c'est-à-dire que no Bellevue azo croiser se batu na niveau moko pas comme possible. Est-ce que depuis to banda ki filmé on a premier épisode ti to komi lobi hier na 11e épisode, est-ce que tozaki ta na image na idée ya koloba ke non le quoi ngana yeba que je crois na posta ki kutu photo na bibande kwe bomoni croiser au titre ya croiser eza o neto kute ndenge nani Daeli azaki na Vini et Daeli azaki na Da Costa Daeli azaki na Da Costa Kenya azaki na Vini croiser wana nzoka croiser zaika moko te ba croiser ezebele ba croiser ko ezebele na nani na obenga wapi na parc place Davina kuta azaki na nani na Ada décor aya kuti bango croiser wana pe croiser bozo ebat wana pe croiser siko croiser o ya mabe penzo na ebisa bino eza o ya Davina na Ada Patrick na Naomi ba parents na bango bazawana bobana ko discuter jour ya date ya mariage. Otala malgré Patrick azana Naomi nani Patrick bolingone za kaka Davina botala bien bomona tango otala Davina ote longina se mosi nanga donc Patrick azana bolingo mingi ya nani ya Davina. Mena tozo yebate ndenge ngamoko na réfléchir na yebite Patrick na décor parce que décor wana mutute décor oyo il faut ko éviter ka décor na bandi na yo décor Davina akosi sango omona pe boye Patrick asalaki ka nyonso se renseigner ayebi pe mobali yango ya Davina azobima na ye ake ko checker amoni ke no azana leki netika na kende ko chape poa kuna comme ça na betisa pe Davina mutema makambo ke na kape bongo e bandiko totala non parce que avec Bellevue pardon to chata point na ite po yemo ka nda yo cha point na i po Bellevue o koma na ida Bellevue te c'est-à-dire que non Patrick na kiti wana otala ke non ce qui nani Davina répondre kuna ya kitisi mutu koto yo souci bolingone eza Davina attendons voir ce qui bakozongana po Naomi ndenge azawana déjà ya sa memi déjà numéro 1 alors ya déjà ça lobi ke non mbanda ex ya mobali na ye azambanda na ye. Est-ce que Patrick akokoka comportement ya Naomi? Attendons voir parce que Naomi a ça lapi déjà lobi ke non ye na Davina bitumba donc bitumba ya 100 ans siko Patrick ipeto ki pa etozonga a précipité ki pe rapide ko yebisa Naomi boende nini na bulu nini abebisela ka Davina kuna bomona makambo yango donc na okoka esuko raisonner te Patrick il fallait kuta fila manaye parce que ça lingaki na ye Davina
asalingaki na ye Naomi tango ayebisi siko Naomi ye wana ye siko kopota kuna siko yosuka ndenge nini bitumbe koza susu na ye susu na Ada ye Patrick na Ada bomona te bandeko bota niveau Bellevue azomema biso bota niveau Bellevue azomema biso parce que plus Naomi obanda ko sala Davina trouble c'est plus pire que non Patrick koto pena Ada ba oza toujours na batiraima bota ndenge nani Ada kenda ki déjà tango ba annoncer que non Patrick aza ex ya Davina Bellevue ozomema biso wapi pardon la grande famille bon aimer beau partager bon aimer beau partager tozo solo là. On est ça film na biso auto tala. C'est-à-dire que non tableau wana croisé wana tozo ye baté le 12e épisode toza le belé wana toza la vraiment belé wana poto e ba sort. Ya Ada e suka ndenge nini parce que Ada mbanda ya Patrick. Naomi mbanda ya Davina. Siko libale kozala na bango nyonso to libale kozala te croiser lisusu wana bomoni croiser lisusu yango wana titre ezokende kaka na kopesa donc film ezopesa sens à croiser bozo comprendre croiser lisusu eza wana croiser Poutine Oumela la grande famille bo aimer bo partager na koti sikoyo na kangi na parenthèse à promo na ya promotion nanga to kota siko na ben na biso ya Nisolo na memela ki bino bandeko. Nathalie c'était depuis hier na lelo susu na tongo na omona batu balobi ke no toko tika Davina te Davina kimi aya awa boye respect zate eloko esanga ka pasi ya injustice kaka ya injustice ya injustice vraiment. Nathalie pe ndeko mwasi na sepelaka na ye mais abeti faux ya akepe na condamnation ko condamner nani Davina to boite et puis condamnation za biso batute condamnation za ya Nzambe likambo eza na seawa ya Davina ndenge asolola kina ndenge babenga ki epa nani journaliste et puis journaliste ango to ke pa dans tozonga nano pas journaliste oyo ceux qui barezi. Est-ce que nabino moko les abakwiti bozo mona te ke no mwa mobali na zolu ke la bino ba problème azalaki mutu ya kobenga Davina tangu ya azui fond abengi Davina ye asa abengaki Davina pona kolobela mama na bino te ou encore pona ko défendre mama na bino te abetaki eloko moko boye po azwa matière et pas Davina sayebi ke no Davina na miniti oyo azo panzana. Alors ceux qui na bengié à kopanzana parce que Davina zo bangelo ko mokote yaza ki na besoin ya matière. Yango bomoni matière etamboli boye. Est-ce que atanyon so na Davina lobaki? Est-ce que yé journaliste il fallait benga Davina? Ceux qui fallait agange la Davina ou bien il fallait solo la Davina, il fallait benga ya enregistrer Davina. Non. Les abakoui, tu commences que vos autres à niveau à comprendre que non, le monsieur a ça qui bongo kapoa zoa matière. Et ceux qui botali matière ango, azo travailler nango na ba audio kakawana ya Davina. Ayamba mutubo emabe achaba audio wana. Osala ki ango bongo pona nini. C'est-à-dire que nabi no moko pe bo aggraver cette situation ya koloba ke non votre maman a bota te azana problème akobota. Et ça na babiloko mususu bole kisango bopesango valeur te façon obino bozo lobela yango bozo salir plus susu maman na bino sans pour autant les savoir car ce qui n'a kosi bolo ba maman bébé sokosi Davina avec ni na problème na bino te Davina la muka kana tongo boete mbala moko bandi ko finga non. Oh bino bomoni mabe ya koloba keno. Oh Davina bato o babane ko finga ce sont des abonnés comme est-ce que yé ba abonné ne bazo finga e mais ya eko attaquer maman na bino. Je crois nazo répéter ngo butu loko a moyi awawa. Soki bino boza ba fan na maman na bino. Boye ba ko se protéger, boye ba ko protéger maman na bino lorsque bokena ba commentaire abatu. Boka ni sarate que non lorsque boko ya na ba commentaire bo fingi na ba commentaire ba retomber ko zongela bino te ko zongela ndie maman na bino
C'est-à-dire que awa sur les réseaux sociaux na oye bate façon baso comprendre makambo ndenge ezokeni. Moi je n'appuie pas nga kutu nazo mona place au bel nani soki nani Davina fingi nani Mama Loketo te na moni place wana te. Elle a juste répondu kolanda na mafinga na bino. Est-ce que Davina ebi ba abonné? Davina ebi ba bino ba abonné te? Soki yozo ya kofinga ye oza mutu ya nani ya Mama Loketo. Ya yebi ke no mutu ya kofinga nga aza mutu ya Mama Loketo automatiquement eza nani? Eza sila. Si quoi ko sola na yo nini ako recadrer yo ndenge nini si longtemps que no yo oye opesi déjà image ya koloba ke no oza fan ya mutu tel. Et si longtemps que no mutu wana yena Davina skure zo lekate. Bozala ka pesa jiko na ba makamu susu. Bomoni ndoki ya yesi la kate. Ndoki ya linga kaka ke no ya akonza. Soki bo beti eloko moko boye azuya na ememi yango na tribunal ya monde à ténèbres. Nde otozo mono bo sala sur les réseaux sociaux. Ki sorcellerie nde bo bimisa ngo penza boye. Bino nde boza na monopole ya kofinga. Bino nde boza na monopole ya kofinga ka bato ba ndumba ya kofinga ka bato ba makolo poussière ya kofinga ka bato ba nani ba quoi ba teki kwanga et tout. Lorsque boké kokundo la maman ya nani ya Davina, vous vous rendez compte de ça? Oyo soki ya je crois azalaka ya BMTV officiel. Na sepeli na intervention na ye wana te batinderi nga link wana Nathalie na bidon. Siko lorsque bozo ka koloba keno Davina fingi bosiko maman na ye o basi ba kunda. Boké kokundo la photo maman na ye botie. Et le beli bino le côté kaka o Davina lobi mais ce qui boyebi que non, boza faible pe na ma finga o ba kozongisi la bino. C'est-à-dire que no bosi la maisa bino bien. No netinga toza kutu wana te pona kwa kofinga. Soko bandi kutu ba émission nanga ko bande beneti suko yoka jamais atana lobi yo ya kofinga na zata kuna tenga na recadra kande. Soki bino botiki makambo kofinga bo mona penga te kona nanga na sali nanga ba analyse nanga na sali ba promotion nanga film ya nani ya Bellevue TV soki likambo eza ya intervenir et sili lorsque na yaka peut-être pour na ko recadrer bino c'est-à-dire que no bozana eloko moko mabe bolobi. La grande famille, bon aimez beau partager s'il vous plaît. Aimez partager le lot total à 12e épisode. Aimez péter sur le 12e épisode en monde et si la lelo et to yebité parce que oh ya lobby 11e épisode tout le monde qui ni Daeli tout le monde qui couple ya bananité hein. Ya Daeli na Kenny. Poto e ba sort na bango alors tous ala wana ibeli lelo. Vous comprendre la grande famille. Ça fait mal. Abitoko la kisaye akimate mokili mobimbetele meli Davina te bande ko tango balobaka tribunal asa mo ezalaka tribunal pe alo ezalaka tribunal pe amonda ténèbres ezalaka Davina aza pe mwana mukete ou encore Davina aza omoni eloko Davina betaki wana eza pona ko benda mayele na bino boye be kolo eloko mususu oboki koloba na oboki koloba te. C'est pareil loko langa bo fingi mwana nga zoba o soki pendenge nini tout ce que bokoloba wana loko bino biso communauté congolaise na biso eza na problème moko donc lobi bazo informer nga que non ba proclamer ou encore batailler sur les réseaux sociaux na ba mboka nyonso mboka oyo ezo travailler mabe sur les réseaux sociaux na mafinga Congo et bimi numéro 1 donc to bimi ba premier. Tobimi ba premier je crois nazo zela batinde langa linkango so batinde linga na kochango awawa dans monde entier Congo ne bimi de ba premier na nini na mafinga sur les réseaux sociaux façon to travailler za bienté bon mon ate que no eza soni Posila ou encore Mama Loketo a garder standing ya ki star na ye il faut ka bo fingele batu nazo tuna
il faut que fingele bato. C'est malheureux, hein? C'est vraiment malheureux. Promotion bosala kana bino promotion te boza kaka wana ya kolukela bozo kende na ba donc bozo luka kaka problème problème na ebité na famille libota na tika na ko mona sauvagerie oyote hein ya penza bozo luka kaka matière soki botali mingi bo mona ke no famille libota to bima kaka soki ka problème et puis to mema kango mulai te to répondre 2-3 fois et sili to leki na biso exemple na oké pesa bino lisusu kaka ya Deborah oyo alinga ya na buzoba siko bozo peut-être Deborah wana bo balusango ezaki peut-être na ngambu na bino donc elinga aussi la te siko nyonso wana pona nini soki bomoni ke non ye moko pe Davina alobi yango bino bokanisi ke non batu nyonso ne ba supportaka ba buzoba na bino onko batu nyonso ne babangaka bino non ko bima ya Davina aloba pe loko na bimisi c'est parce que trop c'est trop na mafinga neti nga soki na biki nona yambata soki journaliste nini yango na tune ba question au kangama eza parce que bino ba chroniqueur ba chroniqueuse ya kini kuna bo yambana ka bo yebi déjà loko bo beta ngala okyo travailler bongo te so ina zuyo na ovandi so wana ba question na obeta yo e ozongisa sansa ki bo moto na yo et puis okobongisa musala na yo ke obo sala bo bengani na fone ya toke na ngobo bozo ko embrier communauté congolaise bo sungate parce que débat oya likambo ya Davina na mama Loketo eza likambo ko bo soki bo yambani bino mi ba chroniqueur ou ba journaliste mi bale ba yambani bo tali nanu bo bimisi nanu likambo e banda wapi à partir de wana bo tali bo bike no e banda ki bo suka nango bo sali nini bo pesi conseil bo conclure mais non tout le monde a bo bandi émission 45 minutes bo bandi na condamnation bo sisi na condamnation est-ce que eza ya solo tokenda na ba classe batangisa biso bo pesi sujet bo définir sujet bo sisi bo ke na développement bo conclure bo sali ba introduction après introduction bo ke na développement bo conclure bino bozo yambana bosi bo bengani bo ya no toko sasa siko boko zwaka solution à ba problème sur les réseaux sociaux ndengeni donc natikala komona te ba chroniqueur ba chroniqueur ya kini wana ndenge boyambana kana ba plateau ya ke no debe za boy to ke nango boy poto sunga makambo esila par contre boya ka kopelisa boya ka ko sopa sous pétrole donc ebandeli ya CG OK nani audio yango yo Davina zofinga mokili mobimbe bebisi nani esiliki il faut Davina asenga pardon il faut Davina boye bato batelema boye malembe yaya soki azo se respecter te leki akoki omanke soki insulte leki ebele donc bozanga ta ya kotala ke non na ngambu na biso to atakaka bato na ngambu na biso to insultaka na ngambu na biso to yaka mabe eloko na bo bimisango te sinde eloko elekelanga peze elekelanga soki ezaki ke no bitumbo ezaki loyal journaliste chroniqueur moko ya kuna na ngambo chroniqueur moko ya koto to vandi bobandi ko sala ba débat chroniqueur ya koto yo chroniqueur ya koto yo bo sala ba débat jusqu'à na suka na bino bosala nini bo pesi ba conseil musala ezo continuer bo ko sala bongo te donc c'est difficile pour na bino donc ota la personne na bi Seigneur Jésus-Christ o ezani ni tozo mona sur les réseaux sociaux na musala ngo to côté liango na fenêtre si to bongisa ngo to apprendre ata siko bolingi nini batumba Davina mafinga papa elomba azwa wana papa elomba aza kutu na mwasi na bana okebite je crois na bakoko tangu bino bobimaka wana boya bofinga Bellevue bofingi nani Ursule Pechanga baza na ba famille te baza na mitema te
Si vous avez que non, Irsil Pécha n'a pas obimé pour répondre. C'est-à-dire que non, ah, de Moutoumsou, ça koufi. Ndele ah, ils ont vraiment Sodome na Gomorre. Et ça, qui m'a na bango ya Irsil, peut-être na ya Belvin, au moni que non, bozo continuer ba bêtise. Ce qui peut-être Irsil a le bien bimapé à Tchapenza, Moututo Kenenango boy. Je pense que non, beaucoup de Tchamandou qui n'a bino na serre. C'est ndenge baza kimia wana yangwana bozo ape mapeka ya kobimaka koyaka. Oh maman na bino azo bima ya koloba ke non na koki ko mikitisa te po na zabo so mikitisi parce que répondre bato baza au sommet eza ba Bellevue wana eza ba Irsil ba finga mati na moi l'opinière boye pa ba bima te bango penza nde baza au sommet yo zo sommet te kaka bato no lisusu na moni ba komi osala analyse na ba parole na obimisa ki na kati ya film wana olobaki ana bazui déjà ba bandi osala lango ba analyse. Ils n'ont pas si peu mawa. Ils n'ont vraiment pas si peu mawa. La grande famille, beau aimer, beau partager. N'a que vous avez dans la classe. On a beau yo kamaluba ya nani hein. Ada na Sylvie. Akata ki yo poloko. Si j'ai le but à Daza Moutunae, voilà, sont les ans assez makasi na vidéo yango. Alors c'est au moins ça la grande famille. Tozawana, ta la 12e épisode lelo. Davina tozana sima Davina biso nyonso. Boya ko ambrier ba tuté ya ko bakena mokili mobima mokili nini. Mokili ane mona raté ndenge ba finga ka batu mususu. Mokili nini ane ebaye Davina. Ou encore ce peu Davina finga qui soit disant bon je nazo appuyé. Je suis une chrétienne. Est-ce que vous appelez Mouta Liboso? C'est quoi ça comme une histoire bo tchaba tonde ce penini kamuni nyangubu. Bino de bo se misango bo binisango penza ya koloba keno ah problème est ça. Bino. Davina ya ki juste pour na ko défendre bana na ye. Tant mino bonne ko finga bana na ye boyeba ki te keno mama na bino anana botite. Et que zongela ye. Est-ce que bino boyeba ki yango? Boyeba ki te. Comme pour dire que non, il faut un mot peu contrôler ba insulte na bino. C'est grave. Hein? Voilà la grande famille, je vous aime. Couple croisé les lots. Et ça somme ya lelo kutu maman moko abenginga bima bébé senga na tala kananga na kotala ka premier épisode deuxième épisode de Silina Tiki. Na roya kotala tango film nyonso ko silande na ye na vandi journée mobimba na bandi 3 ti soki 15 po etika la nga na posa. Ya solo ko na bien maman aza vraiment souple. Donc ya tali ne premier épisode après ya Tiki na ye. Jour à cause la off ndé jour à kotala ba épisode nyonso taka ndenge lobi biso nyonso totika la kaka na posa wana. Totika toujours na pause. Alors, ils ont mutu na ndenge na zotala la ba film mais tozala wana pour na partage, tozala wana pour na ba j'aime et tout ko partager ça bien pour na ba vie et mataka na ba film na biso kitoko to tala. To yeba ke no bitumba oyo eza juste pour na écriture ya belle vie. Et surtout ndenge nani aza pembeni ya belle vie. Ah, et là la peka ka belle vie. Alors biso déjà ba kambwana to yebi yango. Vous comprendrez la grande famille. Alors, je vous aime bien. Tokutani prochainement. De les vendredi, n'a que vous en moins à la classe. Bisous. Ciao, ciao.